Régis des eaux passe. Régis des eaux maï pena passe. Passe pena ana matadi bala na quartier boma maï passe. Yo monique na uti di kolo kuna na ko sokola na sokola ta ko sokola to maï na Régis des eaux et bi malangote maï ozo permettre biso moi ko sokola moi ko lambela ba konza mboka ba beta kara. De bakonza mboka bara bakota gombe kuna na kokosa ko safati na ba français belé. Ba robinet ezate po to na passe ya maï. Moyen distance toza koto yo bacho et kitaboye donc ezaka ka moi passe. Botala koto yo maï to na posa maï maï Régis de ce comme ti koto. Maï Régis de ce comme ti koto en plus pèse en intervalle té et bimaka. Et difficulté maï zuba mbule bende tinga banana ya koto na kosi da 12 ans yango. Na 12 ans wana ba pompe uto kota ka kalate. To melaka maï ba souci ata mbule beti maï ekita esalite sakana maï souci. Yonga bana bazomela et suisa bana mabumu difficulté za makazi. Ezala ko lamba na biso, ezala ko mela. Ba maï wana souci donc koma kuti ya mabe. Neti ba mbula ndenge beti bezo beta ki boye batu basumi mais to melaka ba maï wana ya salite. De tozo lukali sungi bakoti la biso ba pompi e kitati koto na se parce que ma pompe to na kosomo pa bato de bazamba ba pompe de batekela biso ma pompe bidon mo 100 francs ya 5 litres to so ma 100 francs to ka bata resi des eaux batela biso likambo ya mai bakoti la biso ba pompi papa DG kosukaka kuna te kolandela ba fatire belé te pa minele na gombe kuno de la ke kuno zo lia bien po bi ke biso koto to kofuta muke o lia bien te nyonso epesaka un plus babi musapi moko sokola ke lamba elongité demi sapine sokola ke longi 10 francs na biso pe koto to kofuta ekotaka na kesa leta leta ekosani e matalikolo. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodA met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 20 ans.
Bonjour Lego. Bonjour papa journaliste. Okoyeb sabiso kombona nipe a tozapi. Komona nga Aristote Liebo babenga ngai a tozali na Matadi Kibala na frontière na quartier Boma. Ah toza na frontière ya quartier Matadi Kibala na quartier Boma. Ba tomoni bandeko awa bazo passer ba ndunda, tomoni bandeko musu ba sokola, musu ba toka mai. Tolongi toyeba est-ce que quand même mai oyo tozomona awa yango nde ezo permettre bisno na kolia, na komela et puis na kosokola bilamba yango na mai yango kaka. Bon papa journaliste, oui ba réalité Congo, Régis des eaux passe. Régis des eaux mai pena passi. Passi pena ana Matadi Kibala na quartier Boma mai passi. Yo moni kinga na uti di kolo kuna na ko sokola na sokola ta ko sokola to mai na Régis des eaux et bi mana ngote mai ezo permettre biso moi ko sokola moi ko lambela ko melande pour na santé moi ko sokola na moi ko lambela. Bon, ce que tu dis bien, côté bon pour maman, il peut te mettre un peu sillonner, tout le monde va robinet zaté, tout le monde placement te bat épuisé mai, il net se retrouver tout le monde bande ko ba to kamai. Donc côté to va bien, mai na nous Régis des eaux quotidien. Bon, normalement mai Régis des eaux est sous calicolo, côté na sene kitité. En plus et bi man intervalle. Siko et quotidien et solution un peu jusque là, ta ba konza côté na nous ba meka un peu ko trouver en côté. Bakonzi nini. Bakonzi baya ran élection. Bakonzi baya ran élection. Ibulu na biso kutu ya Boma awa eroza ngonde kuno bimadia peme na prince. Mais ata mon konzi moko te aloba ta liloba pona libulu wana ya Boma. Mais ba député baya ka awa na air campagne baye bienvenue yotanjola leka aloba loba kenda. Ba député mususu tour a fachi susu baye balobi ba kiyi mais libulu eroza Boma wana eroza bima pena ti Matadi Kibala. E panza mama na veni banda ko ebele keyi. Bakonza mboka babeta kara. Donc bakonza mboka bara bakota gombe kuna na kokosa fachi na ba français belé mais eloko ezati siko yo ebisa bakonzo ba Hollanda otala caméra na liboso lancer message fort d'abord pour na motali mai koto yo difficulté donc bo vivre koto mais quand peut ko lancer message na yo na bakonza mboka ba yoka bon difficulté liboso za na insécurité yami balé mai yami sa tout libulu érosion na to na posa fachi atina nde ba chinois basala érosion na po banda ko ebele ki ne peso kende kaka solution ti siko to mona te lokola toza na kati ya Congo te to na kati ya Congo puis to na kati ya capitale place yemoko tata national avandaka lo bakonza mboka message na lobaka ke botala koto yo mai to na posa mai mai Régis de ce comme ti koto mai Régis de ce comme ti koto en plus pesa en intervalle te ebimaka. Donc message au lancé ça propos ya mai beaucoup plus difficulté que tous les mai mais courant stable te courant libanga président big master a tiré sur cabine kuna libanga ta kutu muto même pas député mais ana sous sa population la difficulté besoin on ya mai donc pesa pe message na mokonza Régis des eaux pas actuellement lancer message mo pas papa DG kosukaka kuna te kolandela ba fatire belé te pa minele na gombe kuno la ke kuno zolia bien po bi ke biso koto to kofuta muke olia bien te nyonso epesaka un plus babi musapi moko sokola ke lamba elongité demi sapine sokola ke longi 10 francs na biso pe koto to kofuta ekotaka na kesa leta ekosani e matalikolo eza petit moko boye awa tobola mutulisu hakuna chumbe Bonjour maman. Bonjour papa. Ah toza comment on a nipe web biso ah toza. Comment nanga maman Florence toza na Matadi Kibala quartier Matadi Kibala avenue Salela numéro 46. Maman toye te meki un peu kosiyene te moni ba robinet ezate ko web biso pourquoi ba robinet ezate na quartier oyo. Papa ba robinet ezate po to na pasi ya mai. Moyen distance toza koto yo bacho ekita boye
donc eza kaka mwa pasi. Siko mai nini o bino bo sungana na yango kazu esengi kolamba kosukola konika bilamba na mai nini o bino bo. Donc papa nde eza boye ezala kolamba na biso ezala komela ba mai wana source donc koma kuti ya mabe neti ba mbula ndenge beti bozo beta ki boye batu basumi me to mela ka ba mai wana ya salite donc tozo luka lisungi bakotela biso ba pompi ekitati koto na se. Donc bo isuzaka mai ya source ya onde da bino na kolamba kosola bilamba bo pona komela bosuka ndenge nini. Bo pona komela soki bana balingi te tokozwa mwa kisi mketo te me pona komela neti nga na ndako nanga tomela kango te po eza deja ya mabe. Siko bomela mai o tomela toke na koluka mai tina prince na ba pompi soki ezobima. Donc soki ezobima te mwa pe tomela ngo eza te. Siko message na ko pesa na ba kambi ya régie des eaux pour ba résoudre problème o eza koto. En tout cas ba régie des eaux batela biso likambo ya mai bakotela biso ba pompi poto zala bien na elanga na mbula poto zala bien na ba mai bakotela biso ba pompe bakitela biso ba pompe na se koto net na venir salela aba pompe suki kaka kuna biso koto yo eloko ezate donc tomela ka ba mai ya source. D'accord, merci beaucoup maman. Bah nani tricocéphale. Ça le rosomé là. Ça on met là. Ah ouais, Mbote maman. Mbote papa. Toza pipe okopesa biso kombo na yo. Toza komina munga fula kombo na mama Landrine. Mama Landrine, to meki un peu ko sillonner quartier oyo, to moni moi difficulté mai. Difficulté mai o ezui bambula ebele to ndenge nini? Difficulté ma yesu bambule bende tinga banana ya koto na kusida 12 ans yango na 12 ans wana ba pompe ucho kota ka kalate to melaka maya ba susi ata mbule beti maya kita salite sakana maya susi yaonga bana bazomela esuisa bana mabumu difficulté za makazi ngomba ata ngombe za me to kumisa ka centre ville pesa la ka boy simalonge bonga kati koto peso ba tiele biso mwa ba pompe ata mwa ba forage moko tami bale misato yo sala bien na place to kita bangoma to ketoka mai de chiboy musuto kendo luka mai kuna na vena munene kuna et tout ça difficulté mai makasi batiela biso ta mwa ba forage mona se koto pour aider biso na mai siko mai o boze se servir na ngoza mai o wapi maya source totoka na se kuna ezaka maya source yo to kenda kotoka soto maya pompe to kenda kosoma pa bato de bazamba ba pompe de batekela biso maya pompe bidon mo 100 francs ya 5 litres to somba 100 francs parce que to za ba pompe te to ke somba ka maya kosomba soto to sombi te to kenda source to toki maya kolambela maya mo pe bata source ba mela na maya source wana. Donc pesa message na bakonza mboka caméra yango ya liboso olobela bango par rapport à difficulté boza nango ba meka un peu kozela bino solution kasi bakonza mboka ba zula biso solution ba yokela biso mawa ata mo forage mo bakotiela biso po sunga biso na mai ata ba pompe bakonzi baza liboso bango moko bayebi basunga ka centre ville te biso nyonso tozaka bana ata moko mama moko ba zula biso solution na mai ona zala na ka yango wana olingo boto kamio ko date ba lutalo c'est là montant l'école. Bonjour Nego. Bonjour. Oko pesa biso kombo na opo pesa biso atoza wapi? Bon, kombo nga Jérémy tovani na Avenue Salela. Avenue Salela. Ah, dans quartier ni pe na commune. Bon, quartier Matadi quartier Mama Mobutu na commune Mongafula.
Bon, to meki un peu sillonné na quartier au Matadiki Bala, to moni ba robinet à régie des ezate web sabiso lengeni ni bosala rapport bozwa mai po mai nde se avara biso na rolia komela konika bilamba kosokola siko to moni ba robinet te bosala ndenge. Bon, quand on a des difficultés ma casse les cambo etali mai, voire même si courant. Courant on a payé 1 mois, 2 mois, 6 mois, 10 mois courir raté. Mai sogiti société donc on ni gelambate au melapeti. Donc ni à ta régie des eaux ça. Donc toi vraiment difficulté ma casse est important, on a besoin bâtir la bus ba arranger les bus mambo etali na courant mai so ba mambo na ba bongisa ngoni tout et qui bien. Donc message d'une Europe ça na ba kambia régie des eaux pe ba konzamboka concernant difficulté à mai au ezo ranger vraiment mité ma la binyo sokoto na quartier. Bon on a la rôle ba c'est important. Ba kontina biso ba ogela biso ba tutuvandi kotona sema wa basunga biso ba chika biso te ba ba ndenge ya ko protéger biso na mambo etali mai na courant c'est important ngana loba et yango wana. Merci beaucoup. Ah my God, boy. Ada vez de wala na mama mbonga bola. Mala biso mbongo fele. Mama B. Koto edi mama B me. Wedi madi. Mala biso mbongo fele batavali. Balingo tindela biso maite. Ya panta kan. Olimo goto caminho ko date ba lutar no. Vai se tu montar ali colo. Vele. Onde que não foi? Baninga bakima yo pona solo mapeka, solo mutoki, to solo nyonso ya nzoto. Komi tungisa te pour solution na yo monani. Société God Aid et Memeli Bino Crème Miracle produit à Sika et Salamina Misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika kosalela ba déodorant pona kobomba solo ya nzoto na yo, pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto po okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Elongo na Crème Miracle, pesa ntunga oye kokani na yo. Les mauvaises odeurs sur les corps.